Bandeko, balobi oyo azopusa voiture, na mama YouTube, na tigre noir. Non, na mama YouTube, na Linda, ezali tigre noir te. Balobi ezali mutu mususu. Nga moko pe natali yango bien. Na bendi video, na yishango munene, na moni ke oui, ezali mama YouTube, na tigre noir te. Mezali mama YouTube, na Linda, na yebite soki wana One Love. Eske bandeko, mamarati na ngai, oya informaki nga, na bandela bien. La belle mamarasi, poza kitoko. Oya informaki nga, ba information na ye, ezalaki, ba yungula, to ba yungula te. Awa likambo nini eza koleka. Po moyen na ndima maloba ya mamarati na nga ezate tangu ye moko mama YouTube asololi na nga na direct na numero na ye akomi abwaki même audio. Alors fona ndimela kaka mama YouTube. Mais likambo nini onazomona na video. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko pona kobanda video, nakanisa video moko eza na se, na tiaki, na lobelaki, makambu oyo, bato bakaka libungu pasi, eloko bakokomela, kisi wana, besportif bamelaka. Mutu moko tiaki commentaire, alobi, baza besportif te, bakokomela ngote, ezakaka pona besportif. En tout cas, boki peyete, po kisi wana, soko meliango 2 semaines, ekoboma yote, ozale sportif te, mende ekobikisa yo. Alors, miel pe ezali ya banzoi. Alors, tango melaka miel, pona soi-disant poison, ezalaka ya batute mezalaka ya banzoi. En plus, eza kaka. Mais, nanyo ndeko na biso, era Ramsès asali 6 jours, soki 5 jours, azo kende toilette te, azo mela bidon ya miel. Alors, ye moka yebi résultat. D'avance, na tindela kiye, ba tindela ye, antibiotique, oya komela, amela kisi wana te me, antibiotique, na tindela kiye, ba tindela ye, na kanisa sa zwa kiango. Alors, sikoyo, tozonga na likambo oyo, ya mama YouTube. Mama YouTube, oyo tomoni na video, tobetango na nukara, to kipe mingi, 2021 ebandi, mama YouTube azali ya liboso chanteuse. To tala mingi album oyo aninga salela biso ekobandaka akobandango ndenge nini. Pamba te mama YouTube alobaki azo prepare album, azo prepare kutu te. Akobimisa album na 2021. Toza deja na 2021. Poto kota 2022 etikali kaka 11 mois. 11 mois, na quelques semaines, pour te kota 2022. Alors, yango wana, photo intéressé mingi, na l'album ya mama YouTube. Mama YouTube, yepe a intéressé mingi, pour na kopesa biso, promesse na biso, et loko alobaki. To yebike, na l'album ango, ako sangisa, na ba chanson oyebima, wana c'est tout à fait normal, ndenye moko, ba chanteur professionnel, tango basalaka album, batiaka deja ba single o babwakelaki biso. Yangwana mama YouTube bisika zali ayeba ndenga zawana a concentré na musala oyo akopesa biso. Yango pe zali professionnel ye. Yango pe bandimi ye na ba site mingi pe na ba chinois na ba téléspectateurs. 2020 en tout cas asali musala kitoko na makambo etali musique. Musique na ye oya beti ba single abimisi na ba acoustique oya interprété
en tout cas ezali déjà ko continuer ko sala succès yango wana mama YouTube en tout cas ndenge janvier kalate ngosila ndenge janvier mangokele asila yango wana sala makasi obwakela biso album na biloko mosusu asika tomona na 2022 avant tokoma na 2023 na bosani kutu naza kobenga ngo 2000 non toza na 2021 ok avant tokoma na 2022 yango wana salela biso biloko yango vraiment oyo ozosala continue pe kosala ngo tomona ko na muntu non nalobi te ke ozosala olakisaka biso bilonge mibali wana te wana soko kosala osali soko kosala te okosala te wana nyonso ezakaka spectacle alors spectacle nani aboyaka ngo surtout nga papa robot spectacle moko na boyaka te même otikali na tacle wana nde na kotala te na kokanga misu non nayebi te mais misu bon nga penza na volonté na nga na kokanga misu mais misu nde moto koboya kokangama alors yango wana mama YouTube sala makasi opesa biso eloko oyo prometaki album po tango yo prometaki eloko mingi esalamaka tango prometaka te en tout cas ba surprise nebimaka mais lokola oyo lobi album en tout cas batu bazo souhaiter ebima surtout ebima na CD sima nango soki okota na DVD ekota kaka soki ba clip okende wapi ekende petekama en bref baza kozela obetela biso tozozela obetela biso YouTube obetela biso album wana ebima album soki ebimi tout le monde peut au bénéficier nango donc elingi koloba ekota na ba vente etekama tout le monde peut etambola na kati ba boutique na ba CD etekama hein to yeba ke soko ke na Nderlek okoti ozomona oke na Matonge ozomona okei na Château Rouge ozakomona okei na Place d'Espagne ozakomona okei na Vienne ozakomona okei na Francfort ozakomona eza kotekama na ba maison to meka koyeba déjà ke ba CD eza kotekama bongo na Congo kutu koloba te alors na Afrique du Sud ekokoma sikoyo bateka original na yo po na Afrique du Sud na Namibie pe na Angola na bamboka mosusu batekaka déjà biloko ya mama YouTube oyo ebimaki na 2020 eza déjà kotekama mais na compte ya mama YouTube te mbongo pe eza na continuité eza kaka na compte ya batu wana oyo basali yango kopi pe baza koteka na modèle na bango mais oyo album mama YouTube azobimisa tolingi esalama vraiment pona ye esalama pona biso pe salama vraiment na ndenge ye azali chanteuse professionnelle oyo a démarré carrière professionnelle na ye mbala moko pe abimi na 2020 aningisi pe mokili alors yango tozozela po soki to intéressé na makambo mosusu ye pe akoti kidiba en tout cas ba chanteuse na ba chanteur congolais na africain o baza ko banga ye bakoloba non o elekaki ezalaki kaka maya moto etumbakela mbate mais lakisa bango ke 2020 nga mama YouTube oyo ebimaki ezalaki maya moto te mezalaki supu ya moto oyo ekweyaka na volcan soko kimite ezipi ndaku na yo mutu na village na bino nga papa robot na sokisi awa botikala malamu et ciao. Ne ba tampon ils ont dérangé bango coach Gisnon. Ya saka na Londres. Ya si ça ba tu ba tampon. Ils ont tout lit. Ah tampon. On a tampon coach Gisnon aussi ça. Ils ont tout lit. Maman, bolimo lobi bolimo. Bolimo nini? Bolimo. Oza su a to bungi. Na ko bima na porte. Ko bima na porte. Te na porte te ko mbangu te. Bulunga maniana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyoso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.